Mbote na bino nyonso bozwami partout dans le monde entier bozwa chance pe libaku Yolanda biso lelo vraiment votre espace info à la source et kambami toujours dans votre aimable servante Manela ici la bichemie de la presse congolaise la fille sans mascara ndi bomesana ka ko benganga vraiment na botombeli bino mokolo elamu na bandako na bino na ba bureau na bino bisika nyonso o penda botala biso sans problème na pesi bino merci à votre espace info à la source lelo et yambi moko ya balanga nzembo munene na kati ya groupe BCBG ya président Juvenpia na papa chéri na album na bango ya sika o bazo préparer na kati ya studio na kombo ya balle de match bloc ezotoka déjà bloc ezotoka donc moto azoya wana na ba épices na ye oye na tomate oye na litungulu oye na kibe oye na mungwa pona ka kopisa elengi na sauce donc invité na nga lelo aza moko opé aye na moi épices na ye na kati ya elubu wana pona ka kopisa saveur ya bien pona kopisa kaka goût ya bien na bino nyonso ba mélomane ya pingi musique BCBG mon invité na ko présenter parce que boyebi déjà il s'appelle Igobos vraiment mon bundi à BCBG mais le coup là za mutoma solo avant vraiment d'aborder même bonjour nanga na osepela allez lycée la biso mwana ndanda bité la biso mo elo mo pesa la biso déjà ba bien na banda kuna ba bureau comme week-end ndenge ezala kaka moi ba stress moi ba travail moi mbebele mais moi musique douce oyo ekosala biso bien moi je vous laisse Bolanda invité na ngai comment ko parler la biso moi moke bongo to fongo la séance ya masolo na biso l'ordi sur la terre quasi jamais comment ordi pourquoi na rumeli au pays de l'amour amoureuse modèle na komi habitante ya poubelle moteme nuna kate una komi amoureuse traité alino kizaza yo bwakisinga nalela babizungo privenga kilwa bakale yo komisinga poussière des tableaux effacés est-ce que na kozonga cré pona kuma kombo ya l'or sur les tableaux ya motema na ngai nakomi lokola avion esili kérosène na mapata yo bwakisinga alino kizaza yo bwakisinga nalela babizungo privenga kilwa bakale yo komisinga poussière des tableaux effacés est-ce que na kozonga cré pona koma kombo ya l'or sur les tableaux ya motema na yo nakomi lokola avion esili kérosène na mapata. Waouh, j'ai dédié ces belles chansons. Bazelake toujours maboko ofungwa makwa ata Jésus tango déjà banosaka mbotama na ye monde ati banda ozela donc nde moko bato baozela ba démarche do bozala calme kala te to servir bino quoi sukala ngo bo servir biso te puis studio ngo bozo kende za kaka studio ya bokei bozongi ou bien za penda studio yo bokomi penda na suka biloko donc bokomi penda donc ba ki même susu ba moment ya dédicace ou bien komi na moment ya ba clip suka yango bokomi niveau penda bokomi na studio eza niveau nini ngo ouais na minute vraiment to komi presque na suka to lo bato sisi da ba biloko tout donc to tsaka na ba temps ya ba correction parce que ba master msu ba longwa pe ba sambuya ba longwa banado
Donc esenga fo kolongola ba voix na bango kolongola biloko na bango alors ba misusu pe ba solisa biso pe bien ti na balle de match nezara ke no bois kanga pona boé tozo pe na temps kolongola bango donc tozo na temps correction mais presque biloko to komi dana suka tikali kaka moi finition ya nzembo ya Blanchard Mosaka et suis main partie d'ambushu finition ya nzembo ya Roger Ngan pour ba baxela ke sur deuxième chanson finition sur ya nzembo ya Fuji NF donc moi ba retouche ka mike na blo na MOP président na générique na biso na balle de match j'espère Igo pas signé ouais ko signé neti chanson ah c'est chanson té et si OPT parce que si je ne me trompe pas 8 ans hein, 8 ans ils ont déjà belé na ratia mouvement donc il faut confiance ça là ba peso parce que BCBG peut mis un album nengi baninga to ebité msusu 2 ans 3 ans taka balle de match besoin 8 ans so qui boss aux chance de ba peso na balle de match donc pour tous aux chance tout peso sous ni 10 ans les sous na BCBG Manela bon moni papa chéri ba chacun son tour chez les coiffeurs ndenga mona loba ke mona maela wela te pour l'échec pas jouer habilité mais l'échec a joué toujours faux résultat donc nache ba vocal mais yebango eza batu misu bazwa ba vie na ba vocal ya betika eloko moko pa e PCP makambo koleka moto a tchem su nzembo ezana ba vocal mingi tout monde on a la maison mère même na vocal carrément et belé à ba génération siko ba bimi la maison mère kana na net na BCBG nani ka vocal penda mati c'est pour ba misenyo so to yebisa pe nzembo ni mobimba ba pesa net nani penda ka vocal na BCBG elongola honnête ve na mulongo shwa kala sa Jules Kibensa abetaka eloko moko e pesa makambo eloko honnête ni rappelez bisot on a BCBG a mingi nzembo mama yebisa kinga zala ekenge na mokili baninga tovandi na bango oyebite na nyango mabe mobali yango asali ansango mpapito mbalara mbongwe pesaka mayele te kasi mayele pesaka mbongo mbongwe pesaka mayele te kasi mayele pesaka mbongo Jean-Marie Lorero talelanga likambo machembumba o talelanga likambo Manela esi alma Congo Olingo koyeme Nzambe on a dit ça comme ça non si je ne me trompe pas donc eloko wana epesa makambo eloko moko kaka mikili mamo makambo baka bapale makambo tout dans la mitio auto sala restaurant na inauguration nango eza samedi ouais eza wana donc ina kasavu wana sera venu colonel Béa donc fuboye belé quoi inauguration eza la samedi to zala wana quoi sali restaurant na munene donc vocalement quoi mais juste que c'est ka vocal ça presque na banzembo to longona wana to presque des chansons wara déjà makambo ya on habite déjà makambo ngo na batanini o esalama bongo espérons que Igo boss na la chance au ba pesier ya pour ba vocal na kati ya balle match j'espère que makambo pe bozala oui makambo ezala pourquoi pas makambo ezala te makambo ezala vraiment ya makasi excusez-moi makambo ezala vraiment ya makasi parce que on eza wenge ndemo papa chéri ba ke non wenge eza big deal donc BCBG a grand mouvement pour bato ebele ba reva orchestre wana wenge donc nayebi ke makambo ezala preuve ane makambo ezala déjà mais makambo ezala lisusu tango ebima bato ba comprendre pour wana eza minduki jamais ko raté wana abena ba arme lourde sur beti boum donc ezala dégâts quoi nayebi ke ba massa mso ba mission faut ba bonga mapena ba préparer parce que wana eza minduki toki na ba Kikongo temi na ba Lingala toki na ba Portugais donc to panzi pénage on a tant que c'est na tant que ndeko na ko conseiller na ko linga malheur moti na ko conseiller na ngona na bien et pourquoi pas ça no ka groupe no po mungongo pende zali 8 ans kaka vocal album chance la pesi na nzembo te pourquoi pas ça no ka au tracer no ka chemin pour baninga no so pe ba mekaki kaka lelo esimbi ouais ko ça la chemin na ngoma bete ya manela ko ça chemin ya mabete mais il faut attendre
Tout ça, une mission, mon aime ça, on a bimanela. Quand ça, l'orchestre, c'est un problème. T'es moutonnier, soit à la prière, ça, l'orchestre, mais faut non vraiment non temps. Papa Chira le bac, non, on a préparé bino comme leader. Tant que déjà, ils ont besoin de formation, mon boy. On a déjà na salama na roma Papa Chira. Il faut les télé, il faut ça la mission pour la visibilité na bino lobby. Bozala ba leader. Pour tous ça, des leader. Donc on est na bonada leader. Mais pour nous ça l'orchestre, les lots non tenazano vraiment on a BCBG. Il faut pena donc il y a saisir pena ba opportunité belé pour Papa Chirep Sanga Igo Boss faut ça toujours calme ndengo ça toujours maramba bien et ya posa mutumo za na venir. Donc c'est ça quoi. Ala bisa Igo Boss te go so longo kolongo la biso lo mususu parce que les lo pena to yoka Igo Boss mingi po biso na bino to mekana no ko juger ni nezo simba te ba pesa Igo Nzembo po na ko yoka déjà mo yemba ils en ont déjà bien et aka mutema mabe ou bien volonté des até o pesa mo mbalo pena chance ya Nzembo mobimba mais to yoka une interprétation toujours kaka ya ba vocal ya ba Nzembo o ba mususu ba yemba na kati ya BCBG. Atana salima bena kobondela, atana salima bena kobondela, kasi ya koboyanga toyoka na kabongo te umima o. Zulumbonda chelanga bolingo na nzete ya mbila, nasina lati lukamba yelanga machete, komanda naza kuluna te nazokata bolingo nanga. Ayuna ayune, ayuna ayune, bebe nanga lelo lalina nanye. Ayuna ayune, Moïse azali moto ya kala, Bible zongisa ye moto asika, zongisa nga bolingo ya sika, ata une fois na bonane chéri, latisanga te lamba ya sika. Kanzenzenzenze kalengile, kanzenzenzenze kalengile, redi poko kalengila kayeme dosangi, bakaza kalele ya binadama, Nicole Bayaka babakili muma kwela adoluanga, vavalu konko magali atakwa, vavalu konko magali atakwa, vavalu konko magali atakwa, Elvis Ntumbu Maître Shango e Shiklo Mukuna. Nzambe yeye emawa gawana bloga bal de match donc oh mais mi sona na ba niveau yombe pena donc muno kambo na biso donc tozung si bon pena kumna pena donc oh vocal yom to sala on ata ba de match ouais wana na Nzembo ya Zulumbonda nde na yemba boye. Vous avez dit que les Lopenda Troyo Kande Igo Boss Mingi na loyembo ki kolobena kobondela kasi ya koboyanga toyoka na kabongo te omima o. Zulumbonda tielanga bolingo na nzete ya mbila, nasina lati lukamba yelanga machete, komanda naza kuluna te nazokata bolingo nanga. Ayuna ayune, ayuna ayune, bebe nanga lelo lalina nanye. Ayuna ayune, non l'amour, non l'argent, non l'argent, non l'amour. Kanzenzenzenze kalengile, redi poko kalengila kayeme dosangi, bakaza kalele ya binadama, Nicole Bayaka babakili muma kwela adoluanga, vavalu konko magali atakwa, vavalu konko magali atakwa, Elvis Nsango Maître Shango e Shiklo Mukuna Rodaman. Donc yangwana kwa Obomba mbongo sans blague hein yo muto yo ozange économie kati yote babiloko to pesaka moi bansanti to soto benga on a BCBG moi nsanti do moi ba crête kaka to pesa moi ba crête po soto bito bando yemba ngo mobimba omona talaka émission ezala plus suivi mutumso ko zo mona bimisi yango surtout bato bazala makasi mo téléphone wana ozela kaka émission linge banda te wana enregistrer ya o ko enregistrer non son mais yembela boye na surtout ozwango yembela moi ma boye ne pena Igo Boss zo sala ngo donc ceux qui resala ngo j'espère pas au comme à niveau oyo donc bino ba union so bolinga musique bien bolinga ba Nzembo ya bien vraiment la Benjamin de la presse Manila ici je vous encourage d'économiser quelque part pour les rekobima ke ba oya boye sila ki déjà le ezala mukie donc tomi bonga mapoto raté
et l'autre côté parce que ils ont des gabos qui ont des gazos longs là. Moi mbalo na bisa ça l'orchestre lingité. Na bisa ça l'orchestre lingité bino batu bosunga batu mité mamala mwana quoi ba PDG ali maimona. Bozo mona moi mbalo te. Bozo mona été Igo penda zo yemba bien boy. Ah, Igo quand toi-même tu restes comme ça tu chantes. Parce que babi musique eza ensemble ya musique on peut tout temps on peut caler nini son agréable à l'oreille. J'espère qu'il a eu mon bêta ils ont la kona matoyo yo kaningo zo bêta. Ça te fait comment? Et ça là on a bien makasi. Sona bêta ngamo no yemba et ça là on a bien makasi. Toi tana za sona sona sokola na douche. To naza ko to mo boy donc ton yemba et ça là on a bien na vocal mo boy na yemba ka boy et ça là ngana ma sona va na yemba ngomingi sona laver to na sam sala. Iko c'est mise ba musicien minene bien. Vrai va chanter ba bima la kikoso. Muto ayemba la kikoso te boyemba te. Surtout sona laver vraiment na sala ngo trop vraiment. Na fongolitima na ngai pena mikabi epana yo Joël Elminio na lelio na cede rigo tabulaye bolingo noye bolingo noye Maman Akila Bigé manager. Donc, son ambelo wane salanga bien fort. Donc, musique qui est le moment où yo mona nutango yemba lo ba papa chéri lo ba faut petit nanga pese lengi. Donc, tango yemba yo mo faut pese lengi. Lengi wane uta yo mo faut yo kano bilengi wana pour transmettre mutu lengi. Donc, c'est ça quoi. Tikoto lo bananu ke Igo Boss aza fils ya JB Piana et puis na ba système on ka ndenge zo kende ba fils adoptif JB Mikola comment na ba fils adoptif trop tozana ndeko na biso héritier motona tembe fils adoptif ya président JB tozana chef fait rigola chitani fils adoptif ya président JB Piana. Est-ce que Igo Boss ko sunga biso na moi debiloko ya ba frère na yo adoptif parce que tu que na loi bana o nyonso na ba fils biologique na ba fils adoptif bino nyonso boza na même droit na famille to saka loi ke bango peka bana BCBG donc ba leka quelque part te ba bimaka na BCBG. Est-ce que Igo Boss ko longola biso ta debo moko ya héritier na moko ya frère pour vraiment to sentir ki bonde colisariser yango bon so na bi ke o boy peut-être na robi me égoïste na nzembo mo boy héritier na linga trop Kerne mo basala on na l'air azara on a orchestre maison mère na profiter na pesa no bambote belé na président héritier Watanabe donc il y a za biso ya palais quoi. Ouais. Dadi ngana wiyo Kimberly ngana wiyo awo Mouchoiro pangusa kinga nelonge komiloke Escaleto mataki to bukambu mangana kwei Mokato pona kito vivwe kotizando mawatro Nakumi ko banganga soleil wanga Nalingi yo lingite mosusu kakanga Donc il wana linga mingi quoi. Il a fait rigola. C'est Golanze mon Mikolo Mbabwe ma mère chemise elle est là on peut trop elle est là on trouve vraiment si je me trompe pas ma vieux guitare n'est dans robet ma mère chemise donc elle est là partie mon boy pas faire wana aimba wana et tout ça vraiment ma casse na ma mère chemise wana donc pardon. Héritier Betango sans problème donc na lindanda na yomoko omikoti ya fait rigola ce qui attend ma chemise ma meilleure chemise so esimi tata mususu frère no pesa na bloqué belé frère no pas na bloqué belé c'est votre frère non beaucoup na bango déjà famille moko na tout ko loba na ban adoptif na bino ban biologique vous tous vous avez le même droit chez votre père.
au longo de biso héritier qui toko. Fidèle internet, on est toujours là avec Igo Boss. On a pas mis moi qui a raisonné parce qu'il a le moi sans na lindanda isa moi mon boulot mais ils ont y a tant qu'artiste azo ben nango. J'espère que à Kolongo la biso ngo c'est tout justement pour vous dire que ba blog mususu biso to comme ça ngo grave ça nango gravité. Ba musicien na biso air moko ba yoka na bantima na bango baninga. Donc tout ça la musala teka pour na roya kaka ki créer ba makambo. Mais to ya randi ko sangisa bango parce que surtout sangisa bango yango ndizo ça la fort ya musique na biso. Tandis que surtout ya ki ouais les cas qui asala ki ba biloko wana ndizo sala ki na biso na bango moi misala na biso ekita. Mais ceux qui tozo ya pour na ko sangisa bango yo ça la force musique na biso imata. C'est tout les canons par un morceau on a oublié tozonga tozongi donc aza d'accord na morceau on a rolongo la biso ma meilleure chemise ouais toyoka ma meilleure chemise interprétée par Igo Boss alinga parti mo emba kewana Jefe mile teta o etoka makambo bapesi wapi Santelite o yo moto memande ngambo Esko monite o esika babo kibetoka makambo o Enfin Jefe mile teta o etoka makambo babo kiwapi Santelite o yo moto memande ngambo Esko monite o esika babo ketoka makambo oh Merci beaucoup Igo Boss pour un morceau qui toko ya nzembo ya Ferregola et buena bimego dati kela kinanga yo tona eba ko yemba loka olona peka ko ombrier oyeba kino pango ngeka ko sala biso kaka on kapina kanga maino ka il faut sala ngo. Merci Igo Boss, nous sommes toujours là avec mon invité Igo Boss de BCBG un combattant bon pena bazo bunda bitumba ya BCBG siko na papa chéri ba pula ya papa chéri o baza sima baza ko ba koni papa chéri za Nzungu. Donc grâce à mon ton abandon de ça que papa chéri a toka parce que sans bango papa chéri aussi balinda ndayemo kwa embate aussi ma soki drum soki ninité donc il faut karabango bazala pour ça la pekaka que avancement ya BCBG Igo Boss étant que jeune nous évoluer na BCBG si tu peux nous faire un peu résumer muki ya comportement ya ba jeune leader ba jeune baninga na ba jeune on va tracer ba chemin na bango ba outi na ba groupe mususu ya minene lo ba outi za ba outi na maison mère za ba outi na quartier latin za ba outi na BCBG on va tracer ba chemin na bango na ni openda Igo azo mona kité muninga openda ndela zo kende ça va o koko bois qui la quand même ba fleur na marche na ye na ndenge nyonso pa na ba insulte ndenge komi lelo ouais bon surtout na koloba musique na biso ya Congo moi pasi rare moi pasi mais to mesana déjà to mesana na osenga vraiment na batu tout surtout bana poto vraiment bana poto bafongola vraiment motema bafongola motema poto zonga poto nde yango nde mte sala biso kwa donc elo ni na ngwesi la te lo ba papa chéri elo ni esi la te kolie sui na tite vraiment donc bafongola so motema na comportement ndo baki ya ba jeune président na génération na biso ya on a bi que musique na biso ezaka pasi lelo to mona mingi bakomi nde pressé hein mingi bakomi pressé na musique na biso akomi ka pressé kaka asala ka eloko na ye asala ka orchestre OK bakomi ko envier ba jeune frère mususu ba obima pona ye simbaki abuleke pe msuye pe simboke mutu mususu etangami ka te fois za leader mutu mususu esengi fois za la toujours na sima ya mutu déjà bongo tout le monde a su ba comportement mususu eleka bien te na ba jeune frère na biso ya leader mususu ya koswana ya kofinga na ke muziki eza kofinga na te ya koswana te muziki ezande musala soki koswana omoni guerre pena ya wenge guerre wenge ezala vraiment ezala loyal comprendre même biso nde tozala na orchestre so mutu moko abeti loko nga pe funa lwana beta boye so zule maya beti loko boye nga pe funa lwana beta boye so ki bensa beti loko nga funa lwana beta boye so nga pe na beti loko boye ata après so beti loko et puis après loko beti pe singa devoir nga pe funa lwana beta boye ya ngwande musique mais lelo e koma ya ba distraction ya ko swana bani donc eza propreté
Donc conseil na opesa bango bena donc batika ba polémique ezanga tina tozwa pena temps ya kosala mosala quoi tosala nde mingi mosala. Merci beaucoup. J'espère que conseil oyo ekokwea na mabele ya babete ekoye vraiment na mabele kitoko bande konanga ba musicien bozwa ngo botiango na misala ekosala bino bien tokomi na biso na suka vraiment Igo Boss. Un dernier mot pour na bayayo numéro ya contact pour na bayinyoso oyo balingi ko contacter Igo Boss, quelques remerciements et après ngai pe na ko pesa remerciement na bayanga bongo to ko sukisa na nzembo na morceau ya suka na Igo Boss pour na ko kabana mokona lelo kasi ko. Mistake. Bon, on peut savoir mbote belé vraiment on a eu mon nom Manela. Ndenge oyo talanga na parler profiter pe suna pesa mbote na cameraman na biso Jimmy Kapangala donc yebe na ndoi ya camera na Kams ingénieur Kams Kapangala. Donc il na pesi mbote na ngambo ya Magistère pe na Angleterre kuna na papa na ngai papi Musongo prix Nobel pesi sumbote na mama na ngai Azimandiki Azmak mbote suna frère na nga Aimé Kabwiko Anderson papa na Arthur na pesi mbote na Joël Elminio na pesi mbote na mama Japon mama Delo mama Japon na Paris wana pena mopanzi ya Patrice Majoli Maman na Keren, na pesi ba mbote belé, na pesi mbote na Jolie Bossi là, toujours na Paris wana, na pesi mbote na Kofi Mbambu na Paris wana, sans oublier Guy Bokopolo coup d'œil raté. Na cadeau pena otopesa nga ya ba plan donc il y a bleu pena na ngwa ba Balenciaga donc na pesi ba mbote belé. Na pesi su bambote belé na Kofi Mbambu na Paris wana na pesi su mbote belé na Patrick Kanzila na pesi su mbote belé na Maître Guigui Maître Guigui vraiment donc na ngiringi wana na movenda na pesi bambote belé na pesi mbote na Rigen Tabula na pesi mbote na Wea Tabula na États-Unis na pesi mbote na Akilas le big manager pesi bambote belé na pesi mbote na Jogo na biso donc Jogo Bila Jonathan na pesi bambote belé Bila Jonathan bambote belé na pesi mbote na Rodaman artiste na biso Rodaman na pesi mbote na Grand Jogo na pesi mbote yo bossa na numéro de téléphone go parce que batu basimbi déjà babiki bazela yo kaka odoba po bako numéro de téléphone na 089 55 890 80 na pesi mbote belé na bossa na te na Jogo na biso Jonathan Jogo Jonathan vraiment donc qui est kala trote bo mone pena na équipe nationale quoi. So na pesi président Mbotete na Bimegoiste na pesi mbote na El Salvador de la Patrie à Motopamba Papa Yoji. Na pesi ba mbote belé vraiment place à Zali donc c'est ça quoi. Sans oublier bana tout ya monde até ya Angola venanga Dominique Alanda na musika na pesi ba mbote belé na Angola wana na pesi donc ba mbote belé na Hélène Nguma na Lyon. Donc, bazamou belé quoi. Merci belé. Moi, de mon côté, je dis un grand merci à mon PDG, le PDG Ali Maïmona, le vrai papa social. 3 fois boss, 3 fois boss, 3 fois boss. Merci beaucoup. Et Mbotenaye Mokolususu, mon ami Akala, Ange Moulef. Et puis, Bissuko Zali, et Yongwana. La pesi mbote na mon réalisateur Jimmy Kapangala, Baibolinganga, la Baibalinganga, te na pesi bino mbote, ponga lingana bino. Ah, toka bona na Igo Boss, moi, le mot pesa abiso bien. Tokuta nimbala sima. Ange Moulef, mon pote. Mpoba sentiment ya bolingo bébé qui pas ka place te yone numéro sapato nanga 43 na kende wapi esina fota yo bébé na kokima wapi oh maman qui va m'embrasser ce soir oh bébé qui va me satisfaire cette nuit me kokata mosapa suka yo kokoka kobeta mbata me kokoka kobeta gazonte me kokata mosapa suka yo kokoka kobeta mbata me kokoka kobeta gazonte simbanga na loketo kotika ngate na kokweya mpo basenti
Fatima ya bolingo bébé qui pas ka place te yo ne numéro sapato nanga 43 na kende wapi esina